yoza fin utaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki elilo image yo na osenga yo chikote bango Merci na balandino so bomesana kolanda ya bino mopandisa monene mboka na kombo ya le king de la presse Edino Image. Lelo na yambi encore moko ya balanga nzembo moko ya ba musicien oyo tokobenga na kombo ya Passing Yangi moko na kati ya groupe Victoria depuis ye moko kinkesera tika biso ça fait 8 ans Victoria to banda ko mona ngo neti mais lelo Victoria Balamuki Toursolo anayi aibsa biso tina nini 8 ans eleki bazalaki na activité morote lelo yo makambo ezongi na nzela to kende musikati na réalisation to na Nathan Babundele. Alors bonjour Yannick bonjour Passing Yangi pardon Passing Yangi nazana Yannick awa nazomona Yannick nazomona Passi donc Yannick Zenith ouais. Yannick Zenith hein? Ouais. Bonjour Yannick. Papa. Bonjour Yaya, bonjour les PDG Edino Image. Merci Passing Yangi, toujours toujours Almiral oh Almiral. Oui. Dans 2 étoiles Black T. Voilà. Merci Balandibo Landabiso. Alors Passing Yangi to seulement muki depuis Père Akoufa, Kinkester Akoufa, ça fait 8 ans. Toujours mon arabe makabamo neti mais tout mon lelo yo bozana affiche circuler partout. Oui. Que les 12 bozala bongo na Chanawaz et pas ya Lorette compressor. On a habité contrat ngo déjà non sali ti pour être Victoria il va beta na Chanawaz. Déjà ma solo ane ute musika coopération ute loin. Pour biso za na kunda. Donc to ala na kunda talaga père banda kenda. Oui. Au mona biso banganda tabate, au mona biso ça veut dire banganda tabate ça veut dire ba kosa blo mike baba. Donc biso toi ministère aux institutions. Donc biso toi Victoria Leson. Donc to ko baba ndeko ba beta na ba to mona. Non, je parle pas des gens na obi que au mona biso. Il y a des choses. Na bangana tabate. Na lobé na lobé ben dividité na zolo ba biso. Ah bino na ngana. Donc ça veut dire biso mona biso banganda tabate parce que tous institutions. Les beaux institutions, ça veut dire beaux ba principaux beaucoup dépassés. Donc ça veut dire biso toi ba musicien tous à université de Sorbonne. Quand on parle de l'université de Sorbonne, ça veut dire les bateau ba na mitu, bateau ba na maele, bateau ba sa musique à cahier.
musique à cahier. Il y a nganda tabate, il y a bière à 10 €, il y a 5 €. Alors qu'est-ce que cela veut dire nganda taba? Tant que nganda taba. Non, ils ont un collègue. T'es biso dans ba collègue, tiens. Vous en avez collecté? T'es biso dans ba collègue, t'es biso aux institutions. Je le répète. Biso aux institutions, dans aux orchestres. Quand on parle de l'orchestration, il y a Victor Eleison. Donc je suis là étant qu'admiral, n'a défendre le territoire. Défendre le territoire. Donc il y a défendre le territoire à Père Point Bar. Donc biso va place soit non mon a biso te quoi. Biso eza ba bengi biso tam sou na fête à munene au mon a biso tokei. Ba bengi biso na festival tokei, ba zui sala munene, ba ye to signer contrat tokei. Donc pour mon a biso pena biloko ana loba neti matanga parce que tokenda ko assister ba tuna ba matanga parce que biso pe ko to bébé matanga wana ngana taba bobeti pe. Te wana tozolo ba deux choses. Ça veut dire ce que batu o bazui matanga bandeko na biso bazui matanga bakena wana ngana taba bakena ngona nganda wana wana eza elo mususu mais que biso to ya Victor Eleison omoni biso pe toye yoko singa yo nanga na seki. Merci Passingangi Victoria Balobi Victoria et Tamboula Namibe Konongo. Donc ce moment na bangote c'est que bazalaki na moi temps na bango bazako c'est la poète babima. Alors Passingangi toko balon 8 ans hein 8 ans on a ça quand même si ezebele. Ezebele hein. Ouais. Oyebi na katio malobate PDG. Ouais. Et pas ba voisin auto et pas bandeko mususu ya libanda o ba go assister biso na matanga. Matanga ici là avant. Ici là avant. Wana donc Jimon nga mtaloba ngo trop le imusa spiritu. Oui. Donc wana Jimon nga donc ya loba trop o so vandi asipa. Moni pas ba voisin matanga ici là wana le imuta ebisa nga musa. Kota ba voisin et si là vous comprenez, mais et pas na biso bana parler si les lotos les la père na biso si les lotos les la père alors ça veut dire biso et pas na biso et voilà les kiasuka ponga za mwana suka na mère aliboso les père azui mère ami balé les kiasuka ezali Yannick Zenith a vraiment pas international les loiseaux qui est partout vous comprenez les mignons Yannick Zenith donc carrière à Moulaï quoi donc na j'étais les kaba flair on a petit frère à parler vous comprendre siko l'air to comment on a point wana l'air to les la père na biso et à la blague donc si les lo biso to na c'est toujours les la père tous les lara père na biso et pas ba voisin ceci là ba collègue pe ya père ba yara hotel la biso to remercier bango ici là mais biso si les lots les lara alors bino bolelara tout le temps bolelara ka lelo pe musique production ya munene est-ce que kuna bolela te kuna za marambusiko to défendre territoire yango na oyebisa on a dit que bama ya miso na miso za pembeni hein te ma ya miso za pembeni na makamususu so to komi jour ango ma miso ya la mais wana siko admiral so moni admiral abimi boy et a blague vous comprenez donc ça veut dire que ba avion de chasse est déjà prêt ba missile sol les a déjà prêt donc déjà satellite est capté déjà que côté tozo kendoana ba yuma ba côté nini donc ça veut dire tozo panza tozo leka ya blague ba caméra vous a déjà prêt parce que tozo ga rabino na mission mais tala mansanga momé mais biche fadé ça fragile hein ade qui sont qui peut-être désir na mona mais c'est normal c'est normal même jour wana maman mokonzi Lorette Compressor yem to obeta biso LK service bo saba maman te kuna te to le saba maman te kuneza poto saba maman biso plaisir ba maman na ba bota biso ba mema biso 9 mois ba kitsa ba makila na bango pona biso donc tozo kende poto saba bango plaisir wana loko wana mamulina international l'impérateur à l'impératrice yem talo bango tout le temps nde nazo kwesa makila boeza pona venir à bana vous comprenez donc ba maman to respecter bango to pesa bango longonia to respecter bango to donc jour on a to que kato défendre couleur à Victor et étant qu'institution 8 ans passés donc oui voilà il y a père Esaïe 7 years ago au moins les gars une année non c'est rare pour la morceau dire mon nalina tout dans le tout dans mon c'est quoi que défendre les 12 mars les 12 mars journée internationale de la femme voilà les pinaires tout le monde qui zoba tout le monde penda victoire au grand complet que biche za qui zoba te
Parce que tu Il a dit. Par tu disais combat Victoria, tout le monde passe ngangi, tout le monde échappé, mais les autres, bah ça la barre bata. Au moni nazo ebiso le omoko. Ouais. Jimon Nangale Moussa azaïn États-Unis. Oui. À Yaki avant-hier. Yannick Zenith azaïn à Kinini, dans la Kinshasa. Aye lobby. Oui. Donc ça veut dire Victor et les sont les institutions. Ça veut dire l'air admiral a eu téléphone à Bengi tout le monde est là. Donc ça veut dire tu défendre les couleurs. Papi Barosa. Tout Papi Barosa Azali, Moulos Kanto Ali, Yves Tchoum Bambia Ali, Didier Robas les Mignons Ali, Willy Bonda Gatara Nkele les Mora Jonas Ana Roujol, Azali a déloqué la Capodas, le chef d'orchestre. Azali, Gianni Mangoma, les meilleurs solistes d'Afrique. Donc, on a monté qui était. Gianni Ali, vient à Bisso, responsable de la famille Ogilutula. Azali, Gay Jostar. Azali, Zo Ebela, les meilleurs chanteurs du monde. Et puis, na Bisso, souhaite les Azo avion. Souhaite Azo comme jeudi. Souhaite Azo comme jeudi. C'est d'art en cours Azo comme vendredi. Donc, ça veut dire les ablactés. Qu'est-ce que qui dit Babou Pompo Miyaga Goya? Ya solo wana. Parce que Pompo Miyagi n'est pas en agat sa vie. Donc ça veut dire institution, tout bazali. Nena tout non moto non mogo. Et ça li ndenge nini po bande kuni so na bo sangisa bango bo sangana encore 8 ans passé. Victor a tout mon au grand complet sauf quoi que Eva Lazate bino so. Eva la jour on a osala. Osala bino na Eva la osala. Au moins était moi en collection 2022. 2022 les hommes. Si vous père, si vous avez la jour on a mais nous dans la collection 2022-2023. Oui. Si vous jour on a au monde en coucou na podium. But on a une blague. Mais jour on a père aux alawana. Osala bino longo. Père aux alawana. Il y a blague té. Jour on a père aux alawana. Nena tout non effort ni bo sali po ete bo sangana bino. Kasina ya on a ebissu. Ba Zenith ba monde na raté. Ba Papi Barosa ba monde na raté mais na kamwa ki na répétition na moni bango nyosto wana. Et puis elon mon na ebisayo na ebissu sous na bandela ngo susu. Na za admiral na 2 étoiles. 2 étoiles ouais. Voilà. Donc ça veut dire lenga na ngina bimisa ba avion de chasse. Donc ça veut dire sentir nanga tout il faut bazala. Il faut bazala. Donc on a bengi na ça qui appelle na bengi ba frère nangai. Bandima est présent, ba onyo so bazaye musika, ba sombi ba billet, Zenith est na première classe. Donc ya blague té tazasko billet première classe à Air France c'est à combien? Donc ay uniquement pour les 12. Le 12 après dimanche à vient zongi. Et non c'est gagnant ya ngona. Vous comprenez les Moussa est na first class. Non tu gota ya Kingdom kuna. Donc ils a blaguité. Alors Tam sou yo so mon ngo za blague ya. Nazo te nga beso lekelanga parce que te za blague te. Lekelanga parce que 12 ans 8 ans après siko 8 ans wana. Minimiser siko 8 ans wana. Mon année ti siko bana ba oto bota masika. Oto bota masika. Siko université de Sorbonne, père na biso azate mais ba sentir ba elo e bunge zate. Po biso tout a complet. Passingi ngai yo nazali. Donc clavier wana ba yoka lobby siko les 12 ba yoka ngwa live. Siko ade lokelo ebi ke yem tabanda obeta accompagnement banda mi composer à Ozala. Willy Bonda qui depuis à Ozala. Yves Tchoum depuis Super Mec Zenith depuis. Donc ça veut dire nazo ebiso batunyo so o ba beta na Victor Eleison. Tozo grand complet. Moutazangi azate. Bon on a ba danseuse, nazo on a ba danseuse. Ba danseuse toza mokonza ba mama Zenedine a Ozala wana. Oui. Toza na Bibiche Boti a Ozala wana. Oui. Toza na Sexy Chocolat tata mwasi abana. Solage Koufanga. Webi ga yepa comment ça Nzembela. A Ozala pe na Nzembela, a Ozala pe na côté moko boye ya ba master. Ozo comprendre. Nene Mabaya à l'international a Ozala wana et puis to ba sa petite na biso moko boye. Babou na lingage trop. Wana petite sœur a parlé. La PCP salut à place à Ali. Ba tutu ba ozala wana. Donc de tolo ba boye les 12 ozala. Na ebiso. Ba mona na mona na salamati. Te e salama na ba Zenith na Olympia. Oui. Et salama na ba Zenith Olympia siko to modifier sous ba mambo ebele. Jour wana siko ba mona. Siko makambo ya makambo zo kendeni.
Pepele. Lelo toi en répétition, lelo lala nganaza pour une émission. Oui. Dans une heure là to banda répétition ti minuit une heure. Minuit une heure. Telaga travail. Donc biso to saranate. Oui. Donc to banda répétition là dans une heure to banda répétition ti minuit ou une heure to kati et puis vendredi to za sous na répétition pour te préparer sur quoi esprit to banda sam check à partir de minuit. Donc instrument déjà est dans la salle. Biso to kata répétition avant. Pour tout ça la sam check ti ba X temps. Tozu balance na biso salle comme il se doit pour yo biso mo ba ingénieur tozawana tozu balance na biso comme il se doit après Tokyo paiement après ce que tozonga pour tout ces pays ça ba maman parce que la journée na bango. Merci Passingangi to continuer masolo na biso. Alors Passingangi to kodi siko na mozindo penza masolo yango parce que lelo yo tant tout le monde a ba journée internationale de la femme tout le monde a Lorette Compressor azalaka mingi na côté ba quartier latin côté ba wenge mais na kamwe masolongo baluki to mona Victoria nde ba robeta na jour ya Zela yedi na coupeau siffler pardon ouais au quartier latin tant tout le monde na yoki lobby quartier latin wenge quartier latin oh mais quartier latin anakini quartier latin nga obeta yo arena ngam na bando obeta clavier mona nga bon les anciens des quartiers latin sola nanga bien les anciens parce que sola nanga be so na admiral la Victoria Nelson tout le monde a les anciens donc ça veut dire non que non ba mo quartier latin zaki awa ouais vie nanga zaki na PC na salute belé vie quadra na grande puissance wana vie nanga yi ouais donc ba non mon avier l'air azo sa snap azana petit na passingangi parce que to bando so bakati belé vraiment petit dans le bena gaze donc vous comprendre oui via mon aïe gaze mais na poso suro ya passingangi vous comprendre ça veut dire que pour ozana ba vieux wana à considérer yo c'est pas un petit musicien de ba mission à pas mamike mikete c'est un grand. Let's go grand wana à considérer passingangi abi que charge wana na pesango yo petit na pona yo arena pour ba ngomona pena 5 claviers mais le quoi ba corona boena boé ba tumusu bazo ba net système mais biso to zaiki wana via la grande puissance donc ma solo to zaiki carré lettre ngo 6 à yo arena to ngo ke mbamo state oui vous comprenez mais yo sala ke ba corona boena boé papier pene bima ya corona boena boé bino tout boébi alors d'après yango ndule zaiki anilé d'après Passingangi les anciens quartier la tête to solano bien quartier la tête na kini Passingangi boy na saluer métis noir Fabrigas maestro oyebi biso nde toza boye toza ba collègue mazaleki nanga na âge wana nani Fabrigas azaleki nanga na saluer bina filé place ali bina filé meilleur chanteur full boss full boss nde na ebité full boss ya ba vient na biso ba quadra ba vensone ba vie JB il a dit bon comprendre te menazo expliquer bato bataka l'université Sorbonne te menazo expliquer ba réalité ba vient oh mais non ba réalité so ba note compter ba full boss ya ba vient na biso ntone ba vient na biso ba mukulu ba vient na biso quadra wana nde ba full boss te bongisa li solo ngana lobi asa c'est un bon chanteur parce que na sepela na ye quand on parle des musiciens biso mtoa ba musicien biso ba Yannick Zenith ba Jani Mangoma ba Flam Kapaya na kolo banani ba Seguin ozomo ba tuna otanga donc batuana nde biso mto composer la musique to composer musique to sali programmation to arranger après ba chanteur ba yeto bando pesa bango ba voix tozo kabolela bango ba voix letto aussi ça o kabolela bango ba voix et sili to sa musique na biso tout et sili que son âme repose en paix place Azali et vala malakose 50 fois king le contournable king ara moko atira la pega moko bane vala baza bien instruit baza bien éduqué mais ce que comme na langage moreza était envers papa na biso place Azali ate wana tozanani na sepelara l'air vieux nazali na travailler na vieux et ça nga passé vieux la kainga boye nazo poza père na ngai vieux na quadra place Azali ayebi jour ango na bane ko indiquer
pour azongisa carnet te mais ay moulai trop donc azo indiqué pour parquer bien l'air à parquer bato bandoya baye bakanga photo na vie tout ça là l'air assis si ba photo aya simbinga na lipeka vie place aza yebi abi ozaka e pas père na yo li passa na kenda mais ngana tikala na moni sous langa juana le babando sala je na père na kata lupangu le bazo sala je bango mi balé langa juana baloba li passa l'air asimbinga boye na sentir ma monde via bando simbanga ça dit chaleur wana ma miche kitanga direct na sentir chaleur wana ya papa au moins batu musu ba pesa ba témoignage à mabe pour na batu mais ngana vandi na vie wana au moins presque 3 mois mais j'ai senti un responsable de la famille un père de la famille parce que il a jamais atikala au kabolate azwa mutuboye a salé sonde nini azo sakana biso azolia na biso place moko donc ngabu jour mususu na ye via zolia lobi oh mais yo zolia tendeli ya rolia mais na yoka batu musu apesa témoignage à mabe pour na vie mais rien na moni ba acte wana ça m'a épaté siko ngana vandika boye via za esouté to souhaité mais na leki na télévision mutu wana kutu asala soginde nini atayo moko bana eba osepela ba sepela ti que biso tozo institution biso tozo orchestre complet bamasa musu eza kosa basangani oya uti boyo basangani bayo betela kamundele na ji lokwa siko ba benga institution ba benga orchestre lokwa ba wenge maison mère lokwa ba BCBG awa biso to voyager to ke partout to loba souté pour au monde à côté mo moment ça ba zeli bilo ba ça ba faire to mo na 4 concerts na mikili après 4 concerts wana destination Afrique mais na révélant ngolé na voyage susu naza komubia la na vie Morgan place ba ali na vie na Chadi la Mukanya na grand frère na Jean-Jacques Kande Bazaba grande puissance Richard Ekambo directeur là na oyabo Richard Ekambo benga bisipa na Didier Robas ba bisipa Admiral Sali que nous défendre territoire ba vie na mifune ki abelva vie mifuna benga obi passi na yoka funa lobate oui vie mifuna lobate ba vie na biso ba jo mérique ngenkumu ba grande puissance so bango tu ba koti makaka so ba benga Admiral bimisa ata 5 avions de chasse kage kenena no etala na territoire yango na bimisi ga 5 avions pour etala na territoire soko ba meki susu siko ebimata 20 ata 50 donc voilà. Merci bande connaître ce beau tiko la émission oh on a habité perception de programme ezalika LK service maman Mokonzi maman Boboto a bengisi bino tous les 12 mars oui donc les 12 mars bisoto ozala on a bisoto à ponctuel à partir à 21h déjà to bandi donc 21h déjà to à l'Icola podium donc les 12 mars boye bielé ba flyer est partout tout à fait ne piné sur scène to betana jusqu'à l'aube ba disque demandé aux ala ba maman abiso ba osepela po bango ba bota ba linga ba senga peut-être moi Madilou moi nini te Madilou a vient abiso si na cadre te biso to institution ouais na cadre biso to za Victor Eleison oui biso to ke obeta Victor Eleison oui sikoyo soki ba sengi biso disque demandé vient abiso Madilou azala en épée shooté. Vous comprenez? So ba disque demandé à Madilou. Te so ba sengi biso vient Madilou. Biso to institution. To quadra. Te wa no romo bebisa. Te mais ba ko senga pe. Eza lobby disque demandé. Mais ya on la lobby. Oui. Omoni eza na ba biloko ba limite mususu to ko lekate. Obilo mo boyebi. Obiso moto yebi. Et tikali pe ka pa na biso to Victor Eleison. Donc ça veut dire territoire toujours bounder la territoire, toujours défendre les territoires et vraiment la cause les King of the Kings. Kester est mené voilà au débat il y a ba viele ibona boyokiti babo boanga tout ça là c'est pas na biso mafuta on a ce biso mtozana donc voilà tout défendre le territoire donc rendez-vous ça les 12 le 12 mars à partir déjà à 20h batutu bazala à partir de 20h déjà jusqu'à l'aube si ton otile ba olemo droit d'entrée à combien
Droit d'entrée, ezaka 30 € à Pamba. Donc voilà. Il n'y a pas marre. 30 € à Pamba. Merci Nabande Kono ce bon Kolanda. Mais il a dit, non, mon a bogos mon a si ma caméra, mon zolo ba comme mon a été. Nata Babundele. Natanani. Babundele. Te bandela sou. Babundele. Babundele. Ouais. Neti babu. Neti babu. Apo ba ici sous Nathan. Pour sous Nathan. Ah Nathan il faut jouer triple semelle. Au salaire. Azo zongo déjà. Azo kota déjà. Nathan Babundele. Ouais. Ah mais mignon. Ah mignon hein. Ah Nathan. Mignon de la presse. Mignon de la. Ya Willy Kunda abattoir. Kunda abattoir. Kunda abattoir. Ya Willy Kunda. Ya Willy Kunda. Na Lixon Kangi. Te Lixon Kangi déjà na eba ki azara mignon. Taille avantagé. Taille avantagé. Si. Ah Lixon. Taille avantagé. Lixon na lela mabe. Lixon Kangi. Asola gitoko moi ba batulora ba Lixon wana. Grand technicien. Grand technicien ba sola propre. Limbekele. Dans limbekele ata ba keno na église. Ba kepe n'est pas apôtre. Samuel Bungu. Alongolango te limbekele. Oh apôtre Paul Mwanga. Alongolango te. Oh pasteur Timothée. Oh apôtre Mutombo. Oh apôtre Kerok. Kerok kuta okokate. Voilà, obi loko ala petit nanga Gédéon Mutombo mutalobala. Gédéon joue musu to fanda boy. Pour petit nanga joueur international. Voilà peut-être ba côté pas pasteur pétage. Viens dans un pétage là. Obi nga ndena okende boy. Il faut là qu'il pas la vienne dans laisser. Et non qu'il peut pas vienne dans laisser, il faut na mon avion dans pétage. Pour toi la coopération mon bon. Kitoko na leli. Na leli. Voilà, viens en parler. Merci. La 5 étoiles de Love. Mais moi, je vais de la bande pour la toute émission. La Monique est haute au corps, bientôt, vous en avez répétition. Ouais, répétition, ça dans une heure. Tu as la bonne moi répétition, tu as déjà. Voilà. Mbote nanga na pesi na maman international, Mamoulina. Oui. Maman bana na pesi bambote belé. Donc na pesi pas ya KLM. Na pesi bambote belé, na pesi Koutoumi Makwata grande puissance. Koutoumi Makwata. Wana grand frère propre. Donc wana bena sentir yanyangi wana o blaguete na fait Flore Kiasuka, Aminata Kiasuka. Na pesi bébé Senzongo. Aba jumelle. Mère aba jumelle. Wana bena sœur na ngai. Na pesi mokonza ba mama Zinedine Zidane, tata mwasi bana Solange Kufwanga. Na pesi Nene Mabaya, na pesi Bibiche Boti, na pesi Nathan, les mignons. Babundele. Babundele, na pesi Basalute Belé, na pesi Franklin Carlos, Neva Moto, Bazé Belé, Sadam Nyangi. Wadon Fumu. Na pesi Fe Soleil Wanga. Président, il y a eu un Soleil Wanga. Wana mutu na ngai. Izaka mwa rare. Omoni yango ha? Si. Soleil Wanga bena asola bien garçon. Ah, c'est bien. Ngalinga bat basola ndengwana. C'est bien, c'est ça. Soleil Wanga pena asola kitoko. Et puis propre. Omoni Soleil Wanga propre. Tala. Baba tulora ba di koko, cousin na ngai Bokungu. Tala kaka. Yatika ketin. Baba tulora ba Bigaël, Massa na ngai, Volcan, na pesi ba otumbote. Et puis na bossa ni meilleur animateur oyebi nani? Nani wana? CNN. CNN a beta bato ebele. Voilà Massa na ngai CNN. Mais tant autant que CNN meilleur animateur, on souvent se fait la péter. Mais natanga déjà na bande déjà na général d'ambiance wana ya plafond Moulos Kanto. Wana Jimo général d'ambiance. Na bande déjà wana. Sigon na obi CNN parce que CNN a beta album yemoko. Ba tanta wana CNN ala yemo. Merci Nata Babundele, merci na ya Willy Kunda, merci na Lixon Kangi. Merci na 5 étoiles de Love, les véritables diamants dans José Leumba. En tout cas, tout le monde a mis la cima. Tout le monde a les 12 na Chanawaz, na Épineux sur scène, kuna de tout na Victoria au grand complet. Donc là, tout ça déjà na Yemoko Passingangi. On va défendre, on va saluer aussi que Victoria est là au grand complet. En tout cas, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Félicitations pour surtout que tout le monde a kizobazoba kuna mais kizobazoba ezate tout le monde a pensé kizobazoba ezate banda na mutambondati na Zoebela kizobazoba ezate en tout cas félicitations pour procureur na nzela Zoebela donc azokoma kalate merci beaucoup ba yenyo so bolanda biso et puis na bosani mutumoko
son atangete oyinangai le PDG albino PDG de PDG donc au moni Orléans mobimba wana donc ana restaurant ya munene pena na kati Orléans donc comme on a le PDG albino Mundibu Mungindu voilà donc ana restaurant ya Gaïtan PDG albino Mungindu donc bandela sous PDG albino Mungindu donc soit ana restaurant Gaïa brasserie à Gaïa donc c'est la abeng ça surtout qu'il y a ya beng sa mututu ya yamba mututu père mon mutela malamu yamba batutu le PDG merci PDG albino merci Mungindu ouais Mungindu merci Tozoya Orléans voilà ciao les 12 Tozanabino Mayele, le 12 mars, ils sont na efile sur scène. Toya ko sepelana ba mama ba ko beta bilele ba ko beta bateni oyo ba sera no ale teka peta balata kana na couvent donc venir ko maputa ba mama ba ko zala na maputa ba o ba ko beta pe ba pièce bazali ba mama boya ebele ba mama Fani boya ba mama Setino Setikikene ya ya mukabele akozala Sylvie Konso ya Patrice akozala donc Elodie akozala Bosanité Paris Mobimba Tozanabino Mayele événement à ne pas manquer. La journée on a boya ebele la journée ba maman donc Lorette a sangisi ba maman compresseur. Donc voilà, tous on a pour tous ces belles logos. Il y a quelques belles. Voilà. Et ça, je n'ai rien. Mais tous au monde, on a toujours battu ça. Et ça, qui sont basés, bateau, et ça, pendant on casse le bébé. Oui, ça, Dream Team, Dream Band, Victor Eleison, on continue. Gloire à Dieu, voilà. Et après, l'idée.